ma beno c'est où t'as la place moi quoi. Ouais. Bango ba ina ba kisi biso tozana ba kisité. Yango mona nzambe amatisi akitisi. Amatisi akitisi parce que on doit ça nzambe ozana bozambe. Oza ya nzambe. Oyo oza ba kisi na o mata puta ngo bamba. Même na mobali bolala kana pembeni. A ressentir yo te amo lokola monstre. Bato mususu soki batindi bango bien soki ba envoûter bango, il faut ba manière nini ko leka na télévision pour na ko bebisa réputation moninga te. La dame a la difficulté à Goloba. Voilà. Irsine. Ok. Elle a la difficulté à Goloba. Ce que tu as l'état au soin à Kokate. Elle a la difficulté à Goloba. Ce qui total histoire, film et autres lobby à Irsine contre Péchanga. Tout le kamata qui nous a tourné avec côté na katia mort. Soi-disant. Banda kalana ta ba kota ka na morgue, à mon avis on est mort. Andima au kota ponani. Pour les loyo abima lo bake non, ici la kota ka na morgue pour na film on est ça la succès. Alors c'est qu'il pas ta mutami ça là. Mais c'est qu'il y a tinda qui réussit que non pour film on est ça la succès, to kota na morgue, kota sanga na morgue, to linganité. Ya ko vanda ko sala scénario pour na moninga. Bozo zwa temps. Nzamba zo linga bongo te ko zwa temps ko o planifier ndenge ni ko boma moninga. Il faut que morgue ngo kanga mato kufela kuna. Totalo pe bondinga ba utiliser ki yo. Mobali ba utiliser ka yeti. Mobali, un vrai mobali. Un vrai mobile, ou à deux fois, mobile à solo, ou pas 6 fois, vrai mobile, bah utiliser été. Vrai mobile, pour appeler ça bien au bloco. Bah appeler ça bien au bloco pour na nini mibali. Alongo na groupe wana pour nini. Faut te pesa mingi bana na biso. Nga mwana nga nazane kaka moko na bota ya mobile wana. Na sacrifier mwana nga pour na théâtre jamais aussi matin. Pour na sunga nga bikasiti. Biso to pesa to tekaka bana. Bon, il y a tout no boy. A surtout qui malam. Ndenge sa boy, ba temso mi bali ba fini mi bali ba kufi. Moko wana bela ki liboma. Ozomo. Moko wana bela ki liboma. Depuis banda musala oyo, ise komela opé, film moko mais sinon, lugano nganga mo pina po makambo sima. Na yebi ke kisi ezali na kati ya monde na biso. Na ko boya ngote kisi ezali. OK. Kisi eza makasi. Et comme ma casse pinza. Sous ce théâtre, au moins, nous sommes en kisnae, on a pas producteur base au raiming. Pour nous sala moninga mabeti. Pour nous boire la moninga mabeti. Pour producteur, azara toujours na combo na ina mutu. OK. Akangaye donc. Dossier déjà la justice. Ba ko funda kala. Et pour nga vuma na ko senga penza a retirer na ta plainte. Et justice ça sur les justice en Zambie. Funda ye pa Zambie. 0 euro que tu m'as bolongo na si c'est vrai oui que naza innocente mama if love is crazy love is funny. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7:7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message oh yo pesami na biso que tozongela kosunga bana biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors lelo soki na yezaka jusqu'au rappeler na biso que orphelinat Vida ezali toujours coexister, bana baza toujours na besoin na biso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné et on met nos messages au pays à Kolobete. Tozongela, premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po lelo balia. Bana lo po lelo batanga. Bana na po balala na place ya bien. Et yo sengaka lisongi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même les plus petits gestes de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadra bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai. Boye de biso wa citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela. Biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas, botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant.
Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité. Nous, c'est ça, Toi Babango avec Yves Ipan, tous ceux des défauts. L'Afrique avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec 7e bagarre, donc Mireille Toubadi, Touzani Awa Togo Solola. En fait, le dossier est belé Awa, il faut tout étaler et puis tout mettre Solola. Par rapport, il y a exposition, il y a diffamation, il y a tant de choses où peut-être ça m'a bé bande que belo abenga kibiso to ba to sala bongo pona koloka to pesa remède par rapport à dossier nous c'était comme la kibiso na maboko. Merci na Mikaba Djine de la caméra, merci na mon ami qui était mon fiti mauvais à 4 Jean Robert Kala le savant de la BC la force qui a monté maya maman c'est l'école maman la parfaite à Paris venanga Thierry capitaine depuis le Canada monté maman to Gina capitaine maman que j'aime bien Billy Fomuka fondation tout sur la bave orphelin. Maman Emily Zebamotema, tous pépélé en bétolo, maman Likelemba. Voilà, merci. Le Pessimbo de Pena, Emily Setimaïnga, la mère des opprimés. Enfin, toujours une solution par rapport à tout quoi. Merci, le Pessimbo de Pena, il y a 7e baga, ou à Zanabiso Lelo. Je sais plus comment on le sous-soit 7. Boni santé na yo, Moussala. Oui, Nangolo Nzambe Moussala, ils ont bien. Makambono, ils ont bien, donc. Nzambe penda zo batela. Nzambe vraiment zo batela. Est-ce que le film Mikolo peut m'inviter sur Zoya de part et d'autre? Bon, tellement que naza na kati ya maki, tozo travailler. Lokwa tozo bimisa film moko. Donc au moni tozara so concentré te na ba télévision na biso ya Kinshasa. OK, voilà la continue. Wana compte ya groupe nanga mo kilo ya Congo. Ah, kilo ya Congo. OK. Ozongeli oui, nazoto zongeli bamisala, donc voilà. Lokola to négliger mingi télévision to koti trop na monde à YouTube. Donc tout monde que non, il faut to zongela rapper, to zonga rapper sima. Bato yo bazaka na difficulté ya kotala réseaux sociaux. Le photo sunga bango bato bazana ba TNT parce qu'il y a beaucoup de gens bazaka na ba TNT, azomona pas abonnement na téléphone ou acha na nini, ils a problème pour nae. Donc yango tozo sunga bango que non baza pe na besoin kotala au moment où ah eloko na taki on a YouTube ye azaki di bayebe eloko te. Donc yango ngai nazo ki likanisi ya ko zongisa makambo bien pona ko banda eli biloko na ngai banoleka na télévision, donc bande ko banda kotala o baza la satisfait, donc voilà. Donc au boyina nous ba invitation bande ko à l'instant na boyité ce que yé donc nous travaille parce que za musala oyo na message déjà pour ça là, donc voilà. Mais le collègue était donc nous travailler na nous car lobinde tozaki na Ernest Ntumba na pesa mbote belé na ebisna que non maman semaine oyo na tio déjà na programme OK problème té. Voilà. Et les autres on musala na bino ngotimo ba kankine belé lelo musala na bino komi oyo muto kingandi oyo yoka na tena ba oyo en fait ça mais non ndenge nini bino boza ba ancienne na musala oyo mais lelo bokabone côté entre bino na bino. Oui, merci beaucoup pour notre tournoi oyo Yves Pan ngai liboso na kana ba notre vent oza normal tozomona ke guerre oyo eza nango normal ozomona tozomona ngo wera na jibe mpiana ozomona wera na jibe mais omona bana na bango ba osala ba voyage ensemble pona relaxa biso ke no bako bomana te pona musique bako sala na mabete pona musique. Alors
ngai na makanisi na nga na bapense na nga na banokanisa ndenge wana donc nakoleka na réseaux sociaux na chrétien moninga aleki ya chrétien nga esuki nango wana ozomona donc totrouve yango normal parce que nous sommes des artistes mais naye komonaki ya biso ebotaki motema mabe moko boye ya biso ekotela na ndenge ya haine na ndenge ya kisi ke moto aleki na télévision moto mosusu adiabolise ezela ozomona soki otali bamusicien nde basalaka baguerre na bango okoyoka musicien moko otaleka na télévision apesi vie privée ya moninga na musicien aexpose yango non ozomona siko biso sikoyo biso nazobake bienke biso bacomédien ki motema mabe kolata biso ekovanda kati na biso donc ozomona ke non moninga oyo na oyo babebani bie bayokani na bango ke non ngana yo il faut tosala makambo ozomona moi bezi moko boye oyo na kwene mais tozaka na biso bien mais bamonaka biso penza te ekomaka nango earrivaka mais pas que siko biso bato tozofanda na bato wana tobanda siko kodiabolize bato obi ke omemaka bango mpe navandaki ne mokolo wana kuta zoloba kuta abi se tina ningo mpe na bana continue kolobisa ye okuna abi si navandaki na oyo ozomprendre allez baguerre ekoti sikoya voilà isomi ekoti makasi guerre ekomi ya solo ozomona place omona ezobota badifficulté makambo ebele ezobeta na biso baartiste comédien donc ozomona donc ki motema mabe na biso totiango na première position genre il fallait pas secret ya moninga na yo yeba ndenge akobomba yango quel que soit yo ozomona ke non nasali mala bayebaka ke ngai nde moto nayebaki 7e bagarre tika naleka na télévision nasambwisa ye okosambwisa ye te ya beaucoup de gens bayebaka te yo omoni ke oleki na télévision mpo sambwisa moto mosambwisi moto wana te opesi ye lupemba opesi ye chance mokili ekanaki eyeba ye te eyebi ye à travers na buzoba na oyo ekobimisa na télévision ozomona donc bato mosusu oyeba kosalaka sagesse ntango osala likambo ngai na yabo na 7e bagarre tobebani fo naleka na télévision naloba makambo na ye nasala bo nasala ntango oleki na tv 7e bagarre abebi te bakomona nde yo mabe mais à l'époque bozalaki collé soudé cimenté ensemble omona so omoni 7e bagarre omoni na ndeko ne moko mwasi kingandi omoni na ndeko moko mobali kingandi bozalaki mpe na bolingo na baterrasse bokovanda après batournage bozala quelque part ensemble mpe oyotala moninga na ndako mais lelo bolingo yango ezalaka suste ozolala distance ozolala mpe pa moninga voilà oladi mpe elamba ya moninga mais lelo makambo yango ezalaka suste en fait nini ekomosalaka bovivre à distance moto na moto ya mosika bokoma ondima mpe rankine ekota nango mpe yango nango toloba na ebandeli awa ezaki motema mabe oyo bato mosusu baye kokotisa kati na biso est ce que oyebike moto mosusu avandaka na télévision boye enviaka na ye 7e bagarre tamusa enviaka ne mami jokisa atali babi namonaka 7e bagarre batambolaka tro na mami jokisa eloko nini nakosala mpona séparer bato ozomona na yakokota na théâtre nde nakoti na monde ya théâtre oyo bango balefuna séparer bango ozo comprendre à 7e bagarre lokaka motema mokuse mami jokisa lokaka motema mokuse baomela te na 7e bagarre bakopanzana ozomona nzoka nde moto na moto oyo ezalaka likambo nini ya compréhension so badiscute okondima teke bato badiscute soki bazolobana te okoyeba teke bato moto na moto oyo bazolobana te voilà mais siko biso sikoyo ekoma sikoyo échangea méthode échangea formule ozomona yango sikoyo bato mingi bakoma na bango koéviter baproblème atali babi est-ce que confiance on azalaka nango na 7e bagarre kala est-ce que lelo confiance wana ekozalaka te nasala nini asali yoyi na kwe na ye ozomona vandi na ye bokokutana na lia tournage boye bonjour ndenge nini oza bien biso bona ozala mosusu tournage esili bona basusi bantu boye ere eleki boye tosala na bayebaka te esika moko mais omona mange non ere eleki nango te otama ere eleki te parce que 21 ere eleki te ozo ere eza mpona bakala vraiment tobana osala batournage oya mosusu tosisa ba 1h du matin ba 2h du matin oui par rapport à sikoyo ozomona omona producteur aza na besoin kozala image ya butu ozomona toza obligé tovanda ou bien azali biso flat ou bien bike non totourne si tozongi na bandako omata mosusu ngai navandaka na ngiringi ngai navandaka boye na boye te naza na tournage toza na batableau tosala lobi na yebaka ta nasani nalala epa yebaka ta ozomona babolingo na biso tozalaki nango mais sikoyo tellement ke tozokola mpe ozomona tozokola makambo esani mpe ezochange ozomona mais il paraît que eza makambo mibali plus nde kabola non mobali ya moninga fabeta mosinzo ndenge balobaka mosinzo babi il paraît que bacomédienne bazaka mwa faible na makambo mibali te so balobi makambo ya faible ya mibali kabola bino na makambo ebele wana te so balobi makambo ya faible ya mibali wana se bakotia mpe biso na kati ya makambo ya faiblesse te wana parce que tout le monde aza faible te
tout le monde pas facilité à manipuler bien à ça là aux a pour ça monter maintenant non donc so abike bata théâtre to bundana ka mibal so tali batu oyo ba sala na ba guerre au mona make non les amis balité oyo sali sa ba guerre alors balongo makaba ba ke no bata théâtre balingana ka mibali bazona ka mibali basala ka beauté et là mususu moni pe mibali pe ka bino mibali pour ba rapper bo mabatu au bengi 7e bagarre olingi ozo vivre na 7e bagarre au tali bo mikolo na linga bijou la reine olingi bijou la reine ozo vivre na o bosani ke bijou la reine na 7e bagarre baza baningo bien bosani to sala ngo exprès siko tant mususu 7e bagarre avant de garder l'édition na bijou la reine obité mobile nga ya kia za mais yo ko na mususu ko sali bijou la reine ke non nazo ya dans une semaine pona nini na généraliser kaka pona nini pona na 6 na 7e obi 7e na ika pona mona na ozonga na ngai mais oyele pe ba biloko nene so pesi mais obi dans une semaine pe boye bu chérie lobinga na voyager mais nzoka na changer hôtel ou bien changer hôtel ti azaneka wana allez la fille mususu aye tant fi la fille mususu ba oya o sutu kata mususu yo na bolati polo t-shirt moko beta mususu bolati ba kiachi ndenge moko beta mususu bilama na bino de on presque kende ngapo na zai na bo baila nga pa mbali nanga ngape bo biso na biso basi na basi to beta na masolo mibali na biso ozomo to vanda ka to beta na masolo ndenge ni ngamba na ngambi kolo to yo kana te ngamba na kosa ote ata basango base o asa koli bazang sa te ko beta masolo ya foyer na ye na mobile mobile ngambi kolo na so comprendre ite ozomo tant on beta di solo directement ozo découvrir que non mobile comme nani kota pesa ko Léon kota pesa Antoine ozomo tenga comme Antoine tenga Léon mais bilongo tala bo yango wana osali trouble entre banina allez tant oya motema mukusa aleki na télévision beto boki et comme que balinga na basi bana bango ezami aboto nga mbalte mi balinde bazo ko semer ba trouble kat na biso donc voilà ça on fait ça ndenge yo po sema trouble na foyer topé na bolingo ya mama Congo balobi divergent mama Congo pourquoi makambo zonga kaka le côté makila ma yesu non makambo zonga kaka otika no ki lesbien na me bazong sa ko kaka wana balobi yo ndom to divergent mama Congo on sala blague to non na vidéo moko boy na me bande moko bazolo bango babi yo musala ki diverger mama Congo alega na ba réseaux sociaux na ebité makambo ezongela ko kaka po na ebi mama Congo oya matadi na poto na mama Congo ya Congo central OK te oya télé pe na baba na oya télé kasi basala ka théâtre bien ki mama Congo sur oyo ya YouTube oyebi boye bana déjà beaucoup de temps non na tikala ko mona été batika babisa ba réputation bato ce n'est pas bien donc on a tikala ko mona été na vinanga na talega na réseaux sociaux donc eloko ezati nga nazana bali passer na ngai na ba on nazana bali passer na ngai oyo na kolinga souci ko revenir nazonga susima na bana su ko penser na yango te donc loko na sina tourna ki page na sina tourna page donc voilà o azalaki te loko la ya azalaki te batika ko chakombo na donc voilà mais pourquoi bazungisa ko kaka na makambo kaka omoni mutu mususu akozongisa nga na likambo boya bike 7e baga a retenir ne yango rigueur to moni ke na ibandi tango lobi yango esekisi ngai mpona nga na trouve yango eza normal ozomona mutu mususu abako touche boye amemi yango na ndenge moko mabe ecréer des ordres ecréer batrouble ozomona mpona nga namoni ke mutu alobaki yango namda alobaki yango ye moko mwana mwasi mutu alobaki na moi bande ngo mibale ya mibali ba live basalaka wana bakotisi Mama Congo on a 4 mais je sais pas moi vraiment en tout cas na TikTok je crois wana pende na yebité en tout cas na Facebook na tikala ko moniter na vie na ngai ko la limbisa boye bani pété quand na otalika bongo na zotali na réseaux sociaux kaka ndinga zo tombokela pasteur Marcelo donc ici mais néanmoins on le reste donc na yebi on a une vidéo yango quand même batindela kio o bande ko wana bon batindela kinga vidéo te batindela kinde na ba petite sœur na ngai nde ayituni ngai oyebi mutu entel mwana tanga so na biboye kumaki alobaki boye pona biso boye sali bien te ozomo nga bi na yibango te na tala bango na réseaux sociaux bali bo pona yo bona bon nakipaki te donc voilà pona moi qui sens na ngote donc bamo bayebi pourquoi ta mosu bangi basali kaka mutu yango babeti bongo bablo mosu faut comprendre ngo bablo mosu za kolandela te kolandela ngo boye esumukisi yo moko mutu donc voilà donc so na makasi na kopa ngo
à l'époque. Hein. Non, on est allé passer, on est allé passer. On a raté. Voilà. On a raté. Je suis un enfant de Dieu. Balobi, ko fallait un bango, bandana iba dongo, atasoki misigi et bungi. Bon, le barra yé. Ok. Aux hommes. On a nini, ngai, même baninga, oh, n'a so baté ko baninga, ba yeba kinga, n'a so baté ko na créer ba problème. Ngai mutu nyo so yeba ki septième baga za na viwana. Mutu nyo so yeba septième baga sala bona. Mais tant on a eu liboso, na Nzambe. Na liboso ya mwana mobile o papa azali o na nzoto na nga prophète Konde Paulo Dominique atalisi ngai liloba na Nzambe alakisi nga nzela ya Nzambe abiso ngol vivre longtemps tika oyo soki na meko zongela vie wana même Nzambe moko boma preuve ane tala ebele ya passion na utaki na ngona ba malade na nga soki nazalaki toujours na vie wana meta musule to beta masolo mususu pour te dire que donc côté pour c'était baga. Donc, tu as déjà entre parenthèses. Et ça, va nous dire, en cachette, hein, batama, bomba, balingi pété côté témoigner. Oui, mutu na mutu, azana tana, nzamba azana ngonga na, oa tushaka mitema ya batu. Ok. Ngata mba tushaki motema na ngamda tinda kingate. Ta bandoko pikisa ngai na bandoko yoka batu te. Mais tango nzamba touché motema ya musaya na nzamba bike non, mwana mwasi il faut atika. Même si batiki ba témoigner de te, hein. Mais yo ndima ko témoigner. Te, omoni babi satana, il faut yokisaka esoni. Satana bayokisaka esoni. Satana soko yokisa esoni te za mabe. Pourquoi mutu abomi mutu aleki liboso bana na Nzambe alobi ba ayeko se asali témoignage abina yambi Yesu na bana ko boma bato. Bazo ba beti maboko na église. Ba beti na milolo. Mutu alobi bana ko boma bato. OK. Bo betele maboko na milolo. Sikoyo ngai mutu na lobi ke na tiki masumu. Na tiki mabe o na bana ko sala. Na changwa en cachette pour nani. O bloko mususu ezalaka. O tiki yango o senti ke ozana charge mon bona kati na yo. Ozomona ke yo moko ka muto yibi ko tiki makamuno donc ozomona o komoka posa oyebisa oyo ke moni viona na tika ngo na zaka na mususu te. Ozomona. Alors, pona ozala kit na bato ebebisa ki be na bato bazata musu balinga ki ba envie ki vi na yo wana. OK. O lakisi bango, o sali témoignage na yo ke non. Nzelo nazalaki atoka na tourna page na komi boye na yambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Nabi ka tumuso ayo yambi Yesu olati kilote olati polo non elingo lobateke no solati maputa ndé en tout cas comme mon santo. Balobi teke na komi pasteur. OK. Mais na yambi Yesu na komi moto mosusu. Mais mon liloba na bandeko ba osala ngo et ba femme mariée pe pasala ba biloko ba acte ngo et za bandeko bazata toujours na vie ngo mais ba ko témoigner pété. Bako tikate oui c'est bon ni aseniti mon ba tala biso ça pena ba comédien ba la vie oyo na landaki mo simoka libana na réseaux sociaux et ça la kinga vraiment sengo makasi trop jeune tant alobi a ça la témoignage na ye na poto alobi que non ndé na za boye na zalaka na vie boye kutu muta pesanga makasi lelo ya ko dénoncer satana eza 7e bagarre fiwa salaka théâtre ça la kinga sengo na kumisaki Nzambe ngabi a voilà mutu oyo a comprendre que non faut que tika misala ya mabe. Donc voilà, mutu alingi na yeko tika yango te. Eza na mukolo oyo Nzambe akotikisa yango. Ba force ka mutu likambo te. Eza lokolo zo tinda mutu ke non, ndenge eza boye, il faut kaka osala boye, il faut osala boye te. Il faut te. Voilà. Tika etan na etango ekoka ye moka ko se débarrasser na ba makambo na ye na mikumba na ye. Voilà. Donc voilà. Banani bazala ba vrai ami. Il y a 7e baga à l'époque tant que pena succès on est allé tant boza pena bolingo na basi pe ba vrai ami na ngai donc aso tanga ba koma ba tout pour éviter des problèmes okay. Mais ba vrai ami na ngai o ba fana kana ngala bosoto nga ba zena la guerrière ba mama epela baza moi tellement ebelé ba ser mususu donc mwana tanga ba kombo ezate oyo koma ke omoni c'était bagalo ba makamno boina ngara bloko na société so tabi mona ngana sur na réseaux sociaux na ozala souminité pour éviter des problèmes donc voilà. Okay. Donc ba Maxi Bondo we bazaki tellement belé bazé belé baninga bazé belé oyo vraiment en tout cas nazaki na bango bien donc très bien donc ba Nathalie Winnie donc baza vraiment moins belé nazo kansa bango na mutune na otanga tanga tema to mwana kala
quand Nathalie Winnet a gagné le 30 juin, ma bonne guérison na ba sala opération. Le 30 juin on anniversaire nga na fiso ça c'est yanga aussi na Maxi Bondo ya Maxi kandi na yebaki moko na yebiteke bobota na yebiteke bobota mana Maxi moko na yebika ni Maxi na fiso ça c'est biso nyonso jour moko ça toi jour moko année moko o tuzana moni juillet attends la juillet déjà on a pas savoir que va joyeux anniversaire on ga autonné c'est le cas qui a c'est le cas qui bon bien on a cadeau quoi. Amen. N'apprécie pas joyeux anniversaire à mon boss, son éminence, Maître Kazi, Kazi Terry Kokenda Faustin, Mokolo Congo Uni, honorable Kazi Terry Kokenda Faustin, il y a Boutamaki le 6 juillet, donc juillet à moi naé, donc la PCL sous joyeux anniversaire naé, donc Zambe Nalo la continuer toujours à protéger, combattre laé, sagesse ou à la canamon intelligence donc et continuer toujours au bakama donc voilà. Voilà. Navi ici péché en Zalana ni pas non. Juste ami. Ami. Oui. Est-ce que bah moment bonné que Zalana peut-être moi bloc moko boya moi ya balangu jambe kutango ina non ngai na yeba Irsil Péchanga na sima ya Sami Mokili ya vie Sami au théâtre oui ouais groupe Chic Choc Chic Choc oui na yeba wana ba période na succès makasi na ba wana ici là aussi à théâtre na groupe Simba mais ngai tana lo balikambo na lo balikambo c'est vrai donc o ezo mona na miso bato donc voilà na yeba ke ba période wana to outil tournage boy nazo ba nani ya Sami ayo lukanga na avenir na raka na Dibaya ndia présenter ngai abo collègue na yo Irsil Péchanga to outil tournage et na yebisi to kota boto le la 7e baga to le fufa moto tout ce qui na biso peka na nga na lami na fufute ba période ba série wana pe na zaka na ba vie wana ngabite na lami na ngate ya sama même biso na coin na biso na Dibaya na ngambu lokola lingaka dendo mingi asombi dendo na mapa to meli nango ba sucré wana donc place oyo na sala connaissance na Irsil donc wana voilà na beaucoup même peu kokutana de temps oui to comme kokutana donc tellement que ya samia bando bien ngi ba tournage na bango na ba tournage ba nzonzi oyo bando kende donc to comme kokutana au moins to so benga c'est tout ça awa donc kokutana quoi tana so ba kokutana to bando kokutana to seki to betima solo ya kei ngape na zongi na nganda ku baninga musuto zaki na ba mo otanga tanga ba kombe beleza te ba bazongi banda ku na bango donc voilà tozaki na babolingo moko donc ozomona vraiment que donc moyo kabola babolingo oyo exact donc omona que oyo entre sœurs en plus ndeko na ngai donc na bano benga mo pêche donc so benga mo pêche ya benga machi dans makila na ngai quoi donc voilà quoi bino ba demolo ah OK ça c'est bien alors le temps otali une émission nandeko moko Eric alors lui alala la morgue parce que c'est un film ici contre Péchanga Simba donc là la morgue tout analyser nan les alliés par rapport à nini selon vous là la morgue akufa ki abaki okoti na morgue c'est oui alali pour na film invité garçon go asala théâtre non et là on a ina lo bana biso bato na to lo bango na ebandeli et là on a biso bato bato musu ba na ba vie na biso po ba ko bebisa ba réputation na biso bato musu ba ya na ba vie na biso ba ko détruire biso ayeka pa salon ki camaraderie ayeka pa ko ma petit na yo po suki ba yebi ke so ba yebi likamboyo bato ba kondima po azala ka petit na ye mais nzo ne pas à cause de la petit no mais ayeba ki ne pe makambo na yo ti OK je comprends donc bato musu soki ba tindi bango bien soki ba envoûter bango il faut ba manière ni na ko leka na télévision pour na ko yeba ko bebisa réputation moninga te la dame a une difficulté à koloba voilà Irsil OK a une difficulté à koloba so hôtel ta ko sona ko kate a une difficulté à koloba nazo côté leti naza ni contre naza ni pour ce qui total histoire film autre lobby à Irsil contre Péchanga Irsil contre Péchanga ça mi na aneni bon ye mutu bakamata ki nzoto ne bake côté na kati ya morgue soit disant banda kalana ta bakota ka na morgue amona ki ngo eza morgue andima okota pona nini po lelo yo abima lo bake non ici la kota ka na morgue pona film on est ça la succès alors c'est qui pas ta muta misala
mais c'est que yem datinda ki réussir que non pour film en ça la succès to kota na mort kota sanga na mort et si la banga la bige te ngana so banga na yo kota lokolo yo mto dibi ko simba nyonso to lo babongo. OK. Ko vanda ko eloko moni eloko so boma biso ba congolais to lingani te. Ya ko vanda ko sala scénario pona moninga. Bozo zwa temps. Nzamba zo linga bongo te ko zwa temps ko o planifier ndenge ni ko boma moninga. O planifier ndenge ni ko sala moninga no mabe. O planifier ndenge ni ko détruire vie ya mutu. Ozo zwa temps. Ndeko na nga nzambe so sa pambolio. Tourner page. Ce qui yona mutu ne simba gide. Cacho ezate prison ezate tourner no page. O komi na batu mususu. Kaka problème ba que non yona mutu na bozala ki desenga yo que non il faut les canaux télévision ba que non ba kota kinga na mort. Il faut qu'il morga ngwe kanga mato kufela kuna. So kinza mayiba makambo ndenge ezala. Bon eza normalité. Ko bebi sa réputation mutu na na famille na ye, asa na mobile na ye, asa na bandeko na ye loko to bosanaka. Ozo mon. Soki obi ke no eza témoignage na yo, na sali témoignage na sala témoignage na moko, olobi ke no ngaf mande na sabo na yambi Yesu. Nga na bande kolala na ba tournage, na bande kolala na ba comment dirais-je, na ba morgue pour na koluka succès na ngai. Alors mukolo mutu na ba bongo na bige, moni mukolo garçon no ba ke ya bande kolala na ba morgue pour na aluka succès na ye. Te a protéger kinga. Le lokola nga pe le na yambi Yesu. Ozomona siko nazo kangisa histoire pour comprendre histoire ndenge zalaki. Mwana mbali wana lobaka bongo mais a protéger kinga pour ngana na yambaki Yesu te. Omoni film ebona salaka boy, mwana mbala sunganga to lalaka na esika boy mais lelo nzambe akangoli biso. Voilà otiki mutu ye moka lo makam na ye. Yo le kana TV batinda yo kotala pe bondike ba utiliser ki yo. Mobali ba utiliser ka yeti. Mobali, un vrai mobali. Un vrai mobile, ou à deux fois, mobile à solo, ou pas 6 fois, vrai mobile, bah utiliser été. Vrai mobile, pour appeler ça bien au bloco. Bah appeler ça bien au bloco pour na nini mibali. Bah appeler ça bien pour na komela makam. Bah yeko biso likambo pour oza père ya famille. Yo no zo bomba famille. Na simbi yanga ezali. Ezali. Voilà. Mais si on mona mibale musu ba pesa pe ya munene mo musu pa mona bima mais awasala makambu o pe mona mwasi ako gérer makambu wana mais yazo sa mamuko bana basi za ko fufute te fufute pona ko mela makambu ko mela fufute likambo linga bima boyo za mobalo meli yango ti o vandi sa na motema na o vandi sa na libumu na ozo mona poza mobali mais quelque part à lobby alo bakaka vérité azolo ba vérité te. Soit à la vérité, à la vérité. Pour les vérité, on est un mensonge. Si on a le biso sengi, on a sengi, à la télévision, à la vérité. Pour on est la vérité, on est un peu de réputation moninga. Mais quelque part, ma caméra qui est belé groupe Simba, qui est dans la bande, qui c'est belé na kati, tout le monde a un groupe Simba, au nom de Gilio Capessa, à l'objet Ndekwerik. Akol le lapé mutu na ekuna na groupe Simba liboso ya groupe Simba mutu na ngai Herman Kasongo mutu na ngai da Costa mutu na ngai donc alobi groupe Simba za ba kisi mais quelque part pe balobi kisi oyo bango ba yakol le la mutu na eza ya nini donc comment confusion ezali na musala oyo ete ngolo banini na musala oyo ya théâtre to ba pe ozwa rôle dans un film. Il faut qu'il y ait un cimetière, il faut simba kisi, il faut le marabout. Est-ce que c'est vrai na vie na yo depuis banda musala oyo? Et c'est comme la op film moko mais sinon nous allons nganga moko pina pour marambe simba. Na yebi ke kisi ezali na kati ya monde na biso. Na ko boya ngoti kisi ezali. OK. Kisi eza makasi na monde. Et komi makasi pinza. Et komi jour makasi. Et komi makasi lisusu. Po na kala bato mususu ba théâtre au monde ta mususu za na kisi na ye pour na ba producteur bazo raiming. Pour na sala moninga mabeti pour na kobokela moninga mabeti pour producteur azara toujours na kombo na ye na mutu akanga donc na tie kingani na tie major na tie po soka moninga ite donc film wana donc il faut ka ngana za na film wana mais siko elelo siko na bato ba esika ba yena ba méthode na bango ba eko comment dirais-je ba eko ko bakisa ba mayele na bango ya bakisi na bango o esaliki les autres hommes qui na ba groupe mususu te ya théâtre na kala ba mususu avec président président abima na bona moi c'est mobali oui to wanga dango te
na bakalezaki nango bongo omona ah azala copine na président na président ah wana bora président ya kosimba te ozo comprendre mais lelo ezalaka su bongo te po oyo rapena ke lelo ezala bora président te lelo so oza na kisi te okosola na président te ozomona na ba groupe mse fonga misika sika oui nga naza na groupe naza na petite nanga moko bona kotanga kombo na yete azaka na groupe mususu groupe ngone koya groupe ezaka na succès moko na tsasa na moko ya dega ozomona abini ke non mais mère po fiona bi aza idole nanga fiona lobi ke non mère ndenge sa boye bato mso mibale ba fina mso mibale bakufi moko wana belaki liboma ozomona moko wana belaki liboma moko mususu na ko sona bina tanga kombo ba mo ba comprendre mbala moko ba fi yango po mutu obo ya magepe mingi na ba émission na bino aza mwana mobile oya lo mwana vi wana aloba on peut clair aloba la vérité na ba émission sera l'équipe na ba émission Jérémy Lemba yamba pe trop beau donc moi na tanga kombo izate donc ozomona ke non batu na batu bazona ba esprit na bango ba la fille abini mama na longo na groupe wana po nini photo pesa mingi bana na biso nga mwana nga nazane kaka moko na bota ya mobali wana na sacrifier mwana nga pona théâtre jamais aussi matin na yebisa na mpusi nga bikasi loko yela ki théâtre yango na ti poso ki mama na bagino ki no continuer beti de ngoli ngate yo monika lokolo otalika 7e baga na télévision olobi nini oh yo za na télévision yango ye pona sunga nga bikasi biso ne biso to pesa to tekaka bana boyo la tourno boy asutuki malam asutuki malamo mais ya solo wana mère moi na ngana zaneka moko ngabia po mona keno nyuso za kolanda te eloko nyuso zo ngala eza wolo te wana kosie wana na kosa ke na suka nde na ko na zo ngse esprit na ngabi no na bank sa ko kaka ya wana ngana tali suka eloko nyuso ozo ngala eza wolo te o monika oyo vrenzele ovrejo jo oyebi ba sacrifice oni asala na butu te kwa bi malokola soni ndenge nini te oyebi te oyebi ba biloko nini asalaka te po omona ke non abima ndenge nini na moi na journée oyebi te kwa mviyaka mutu te ngana nazana défaut moko na mviyaka mutu te otambola na nini osala nini osala na nini omona otala ngamo ngamo pena car moi eloko te ozo comprendre otabo mbongo eloko te te na mikolo nzambe soka pamboli mikolo te mikolo pia kizali totala conjoncture ya mboka eza normal ozomona eza normal yo vandi kaka ozobule te ndenge eza boye il faut tokenda ngo na boye ozopebisa nde réputation ya groupe na bino directement bazomona keno papa na bino apermeta boye uboko no bakeno groupe mobimba keno biso kuna bakisi biso kuna boye oui bien sûr toyebi na biso makambo ngo esalaka nango mais bobomba ti bobebisa réputation ya président bozo sali réputation ya président makasi mabe na bino pourquoi moni yango ta botina nga ba question tana loba keno bino bobaka théâtre te so tali ba mabe no sezo utaka na place moko wapi natanga suko mais loba ti yo le bien so tali ba mabe no sezo utaka na théâtre ezongi boye kebo ezongi boye donc biso to ya pona ko vanta kimia kana baninga mais on retena ba makambo no so ba trouble ni so sala makana théâtre mona utaka esika moko na groupe moko groupe nini yango wana kasi te ba groupe to sala on a ça groupe moko comprendre voilà donc babilo wana sikoyo bato sous pas otala biso fuba na mais pourquoi parce que chic choc le yengezali nouvelle le yengezali groupe muyombe gauche ezali ba groupe ya président nga la sur les phénomènes ezali ba groupe c'est belé ya président nga Caleb ezali ba groupe c'est belé ya président Charlie non évidemment ezali ozomona tokobeta pe basola côté mususu mais tozongaka esika moko alors non senga na kasi makambo ya bakisa konyela na ba morgue yango ni makambo papa nanga sont sérieux eza makambo te yakola na morgue te ndeko nanga na kosa ote Yves nanga c'est vrai aussi parce que li solo ya morgue yele kola lobi yango donc c'est que ye moka miyebi ndenge analelaki ndenge nini analelaki na morgue na bato bakufaki na bango elongo mais il est méchant li solo ya morgue nga nazwaki nouvelle na solo laki pe na ye garçon ye de solo laki to da ya mbene émission mais na moni subitement comme ça à mon ani suscité pour tout ça pe na ma question retourne ya mo belé mais nazwaki nouvelle moko e pa bande ko musu balobi ke na morgue li solo wana ya ngalima ezali ke tant ba sisi film tournage ya Exil contre Pechanga lokola na Kinshasa ma problème courir zaki mo belé n'époque wana bazaki bureau moko mutanda ko monter film na zaki bureau moko kuna
Ngalema na clinique Ngalema nde bana ko monter ba vidéo kuna soki ba kei mu pesa kokota ba monter mona lembi na eta msa bobi basi ne bozala kaka momba na lembi na zongi ndeko wana bando tika na bandeko mususu po balandela ne montage peut-être balali na kati ya bureau wana aliere bi onola na mort peut-être ko loba na yende peut-être ngol ba Ngalema quand ba tutulala na sondage à robot ça n'a c'est une erreur mais c'est erreur les erreurs ta salango express ce n'est pas bien mon frère ceux qui vraiment ceux qui vraiment na motema no bige no ita yamba yesu kozong ça yesu na motema na yo na kosenga yo lelo to lobite zonga ta na émission le kaki olobike te kola limbisanga na oyo ngala lobi pona ndeko na ngai naza ni contre ni pour bozo bebisa ba réputation ya groupe na bino ya président na bino ya bino mo groupe ba artiste tengo ta caméra sur la peine à président le mero c'est nini aza toucher la makamunyo sur tout lelo ben suite na kombo na ye lelo baloba groupe ya ba marabout lelo baloba groupe ya batakisi mais ezo bebisa réputation ya groupe à président elombe président bana na baza bana na yo yo nde muto sali bango pour biso na mokili to yeba na bango donc nzambe après yo donc ceux qui yo te to to yeba na bango te alors président vandisa bana solola na bana ngape na za mwana na yo dernièrement otoko benda nga matoyi na nini ya major bisadi oyebi yo moma molobaki na mwana na yo obendaki nga matoyi makasi matosi yango omoni ke na tosi yango nazoleka na nga na ba émission te parce que na yoki yo papa na ngai alors pourquoi pas papa na ngai ndenge po benda nga matoyi bana na yo pe obenda bango matoyi que non eloko soko eza yo koloba te na télévision okangi munoko tiki pour éviter ba incendie ko salema entre bango na bango bandeko po boye réputation ezobeba ya bana na yo mobala ko ya wabike groupe wana kuna o ya sutra o kuna balala na ka bango na bango o kuna basala ke na bona bona kuna bango kuna conditions za bakis o kuna babelisa na maboma po déjà soki Jules azolela mutu passe bozo mona te que non réputation ya groupe na yo le simba ezobeba papa vandisa bana sola na bana na yo to boyite ba comment ba indépendante mais vandisa bango indépendant vandisa bango sola na bango talisa bango so basana besoin ko luka ba buzz na ndenge moko bien paquet ya ko yako bimaka na réseaux sociaux ya ko yako créer ka ba biloko moko boye ya ko sala ka ba trouble na ba makambo soso ko bebisa ba réputation na onde mutu zo be ba papa na ngai ya on a sengo en tant que président Lembe lokola mwana na yo donc na hôtel bolingo zaka na ngona président na nga Mundweri ndembo bandai kozala donc papa vandisa bana vandisa penza bana bonso ngana baboy te bana baboy ndeni papa fo ka papa na bango se bazama impoli papa bengisa bango baya te bazama impoli ata ko babike non mwana ngo comme président de la République mais non faut y devant papa parce que c'est ton papa c'est grâce à lui Zamba pesi makasi pa bimisa wana moki tu vous si que sala ngote parce que ya Gabi a confirmé que asala vandisa bana na EP belé o pe lelo bana moi succès ameka o vandisa bango mais mususu ba yate mususu ba monana te est-ce que abandela lisusu abandela soki o azate atie conférence en ligne solo na bandeko nyonso tout atie wana zoka ndenge azo sala réunion na bandeko na bazana kisasa asali soko za na poto za bapoza ba benga bango tant que ezate mais asali conférence en ligne azo sona bango parce que ça pour éviter des problèmes succès s'il te pour tant bango ko sangana o papa succès soki eza ensemble soki eza ensemble te eza ensemble te OK pour soki succès à tolobi que non nga na za boye la ko banana na ko pesa exemple ya mwana mbalo na Micho Bozo OK wasala ka pa isobe bato bayebi ka Micho sikoyo Micho Bozo bayebi banda aneni ni Micho banda ka théâtre mwana muke biso to bimi na ba liste boy wana me Micho bimaki te OK le bato batala oxygène mais oxygène bandi théâtre kala mais tala temps ayeko bima na zongi buyi banda théâtre kala na biso kala mais tala temps oyo bubi ayeko bima na komba buyi parce que banoko jouer maman mukolo mais nzambe oui nzambe azalaki na ngonga na ye na temps na ye bayeke non na temps oyo mwana mwasi akobima na kombo boye akobima na boye bato mosusu mpe nzambe alinga bango mingi neti biso oyo okoti boye chance eloko pamba pupu babimiso malamu chance eloko pamba te nga na jouer barole nyonso tu na bano jouer barole nyonso tu
donc nazo tozo talisa moi si ya mosala na nzambe faut banene ko se comporter na ndako ozomona ndenge ko yeba ko se comporter na bandimi ozomona po to mona rango basi ba ngai mama Emile Coutinho me respect mama benga nga na président benga président film to sala rawana sosola na robosa na rango jamais abengi sapo mona ke biso ba oyo to sala makambo na kata RDC bango ba ina bakisi biso to zana bakisi te yango mona ka nzambe amatisi akitisi parce que on ça la nzambe ozana bo nzambe oza ya nzambe oyo oza bakisi na o mata puta ngo bamba même na mobali bolala kana pembeni a ressenti yo te amo lokola monstre mais oui c'est comme ça c'est la vérité. Mais est-ce que y a un moment où on ça va film est-ce que vous avez pu avoir interdiction peut-être est-ce que bango benga bango basala na nzambe je me suis dit bango basala na nzambe avant ça bango boy babi que non maman président idée obo sali eza bien makasi en tout cas maman nani loningisa ma fille c'était mbaga voilà maman Emile d'avenir bino oui abi moi na ngai o sala rôle non ki toko mais il faut bongisa parce que ba maman pasteur no baza boyiti ndenge yo ndongo zo jouer ozo mona ke nga basala na nzambe mingi balingaka nga pona nini na bana ko jouer ba biloko mingi oyo basi ya basala na nzambe musu ba saki na ba caractère mabe ozo mona ozana mobile na libosa ya etando olakisi oza sainte na ndako boye mawatro politesse totale voilà ozomona na longo kuna na gena vie normale o mosa pasteur te nini te na ojo mosa mundoeri basi bazalaka obouta avant obombi secret na yo tant na beta lisola film ba babiki film na total ngo e cartona au moins pour tous zaba fille de chance film wana na bombi secret na boti penalty na boti na mwana mususu quelque part papa na ngai papa fuka na pesa mbote baby skazali akimi na mwana moko ngai na tika na ekoto papa sali nini mobile bilinga linga ki kolinga mwana oya ngai tanwa José Baila na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo koma te baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique e koma kate me baza ni kuyiba na rembe na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kadi soki yo oza mondele José Baila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza tala baza Pointe Noire JB Service ezali soki wana te angolais ezali te angolais JB Service ekare eza musike yango ayolinga mwana te otala boye mwana pe ayebisi mama nazwi fiancé tout ça ekomi ko libala boye batala bo mobile na yo moko pona nini mobile abimi na mama abimi na mwana obomba ba secret ngai rôle nyonso na jour ngata koko na jour
ou ata jeune nyonso nazaka polyvalente na po na rapper rôle te. OK. Donc, mais est-ce mais o bimisa kinga ezaki ya mwasi ya kanda mwasi brutal et on est vraiment de bimisa. OK. Est-ce que tu as une interdiction mususu pe na ba film mususu bo sala na ba ninga na yo ça que ninga eh ko simba te ça que yo en tout cas soko simbi aussi bon on a mon poudre na mo mystique ezakuna bag tout ça. Est-ce que babilo ka bongo pe déjà pe na film moko boye pe oye au senti que qui c'est ça awa ndeko boye tout en ba comboté. Oui, na tango akala. Na ba publicité. Na tango akala. Plutôt na ba tournage. Na ba tournage oui. Na tango akala. Okoya na poudre na yo otie boye ba make up ezalaka te na tango wana. Otie poudre na yo muso mona tie na papier muso tie na mabol ne muke boye. Ezaki vraiment difficile pour muta senga mutu poudre. OK. Ezaki vraiment difficile. Mais tozalaki na ba facilité à kosimba sac ya moninga. OK. Pardon, pesanga ini mona ta sac ono bimiso fungo sac ya moninga pesi. Makanti ya mabete. OK. Mais lelo na fungo la sac ya mutu te muta osimba sac na ngata fungo la. Donc mais à l'époque pe moi blo mabé a raté. Dena ya ona zopso na tango wana pena tozali pena ba makamana te matango ta pena trop ba guerre mingi na ba ko jouer. OK. Ozomona ko jouer. Okangi mo producteur osimele mo kisimo muke po abenga yo amona nkayo mais ko sala mutu mabe ya ko no sala bosa boite wana nde komisiko yo. Voilà. Banda YouTube ya vanda. Donc nyo se koma mobulu na biso, kat na biso. Ngo ta la caméra osulana ndeko na yo ici pechanga mu pecha. En fait na o ekomelié parce que alekaki azana communicateur moko te ko kotela ye azana journaliste moko te o ya tindaka loba makam na ye. Alors mon bitan komelié pe journaliste moko pe ta zo kotela ye communicateur moko pe ta zo kotela ye. Donc tout monde ndeko aleki alobi o esingela loba mais nani yo soana ndeko na aseniti moment tala si faut yebisa ye na o ekomelié parce que ezali tout bien un peu humiliation ko déjà humiliation na ndenge na biso parce que kitsa déjà moto ke elobama ke succès azaki nango babiloko to azaki nango e comme neti bato bakomona ndenge moto abakisi mais pourtant peut-être eza nango ndenge te moto mosu akokosa makambo ndenge ezalaka na kitsa na biso tomesana kokosela bato makambo aotala sineti mongo oyebisa ye nini. Oui, merci beaucoup mon péchi elo na oyebisa yo ezaka ke omoni nzambe so alinga élever mutu na ba dimension mosusu makambo mosusu ya mabe yaka nzambe so alinga sala mutu makambo mosusu ya bien makambo mosusu ya mabe yaka soko za na présence d'esprit te otala bobi ke non nzambe na sali nini nzambe na za abandonné nzambe obana ko komituna obana ko milobela ba makambo ebele yo moko mais soko za na bonzambe kat na yo obi nzambe conscience na nga moko zo reprocher nga na eloko te sans toi à l'aise. Pour les canaux na réseaux sociaux ko répondre na pe collègue na ote donc yo tika nyos to maboka nzambe boto linga mingi nzamba bundela kayo omonika nzambe linga bundela ko wana tika nzamba bundela yo ko répondre na yo te isa promotion au ça yo est-ce que lingi te ba ça la publicité na goto publicité on sala on ndenga mabe mais isa peka ka malamu na moto ta mususa bosana ki ici pechanga ngona nyo na zo be susute o asala film boy na boy voilà donc à la musi li susu kombo na yo koleka. Malgré tout, la mousse on a ndenge mabe. Nzamba limbisa ye ko tenir rigueur te. Ko kangele kanda te po biso ba na nzambe kanda ezaka set na biso te place na biso te. Donc limbisa ye beaucoup tane moni ba sala mine na été yo bonjour. So opesa na hote oleki. Conseil na opesa yango en tant qu'ami, en tant que sœur. Donc tika nyos na mabuka nzamba bundela yo. Nzambe po ene mtalongaka nyonso. Donc voilà. Mais dossier déjà la justice. Et pour nga vana ko senga penza a retirer na ta plainte. Et justice a solo za justice en Zambie. Funda ye pa Zambie. 0 euro ko kechi mabolongo na se. Si c'est vrai. Obi ke na za innocente. O tie mabolongo na se bi Nzambe côté langa likambo. Nzambe ta langa likambo. Mama Nzamba ko bundela yo. Nzamba ko bundela yo. Ngana soki problème moko na mamanda ko yo yebi. Et comme la kinga panga baka makamna ngama na réseaux sociaux ngama beta biso nga et comme linga boyo bande ko ngamba ko benga ngabi te je suis un enfant de Dieu
soki nzambe alinga mema ngai na réussite oyo ye moko ayebile pourquoi. OK. Soki nzambe azolalisa nga libanda nzambe nalola ye moko ayebile pourquoi. Omoni nzambe so alinga tombola moto alinga matisa moto akotouche na bapoint oyo koko résister te abike point oyo soki na touche ye akokufa akozala kao akozala par terre mais tellement que nga na sina comprendre diable na bato mosusu badi nga na kende vanda esika ya moto oyo nga na bombaki na ndako na ngai nga na kende vanda esika oyo vraiment moto nayebaki te nake kovanda epa na ye nzambe azotesta azotala po ayebi ke soki alobi abenda yo alongola yo mokili ekoganga. Donc moi en tant qu'un enfant de Dieu donc nyonso namonaka yango pete. Amen. Yo muto yé pona salir réputation 7e na kitisa ye ndenge eza boye alongwa esika boye kutu place teza pa na ngai te eza ndako nga na tonga kite eza parce que bisero futela olingo te na kokitaka un jour na kolongwa kaka alors yo mutu oyo ubi okolo pango vando za na motema mabeta musuna ba locataire motema lukundu eloko za yo me comme ko yina susuna ba locataire osa eloko mo boye na kosenga na bina na tanga ba locataire ba kolo pango nesto parce que ngape na kolo pango nazana mapango na matadi papa nanga oya tika nazana ba locataire mais na kotikalaka na tikalaka jamais ko torturer ba locataire na locataire ko za ndongo nanga 3 mois geloko na matadi na pesa mote bele bisika zali abengi alobi mère ngabi makamone talinga te so na petite sœur na matadi wana mutu nayo na vifo nga comprendre mutu na vifo nga comprendre mutu naebisa yo na lota ndoto moko na otama na makadam boye mwana nga mobali Kevin Kadili na pese ba gros bisous bisika zali il est basketteur ou ngambe voilà. OK. O baba mobali na ngai. Mon fils a telemi na makadam ngape na telemi na ngambo boye apesi nga loboko. Abi maman donne-moi ta main ngabi quoi ngabi na peso maman oza na potopoto longo apesa nga loboko na benda yo ngabi ona na potopoto na telemi na makadam mais tant apesi nga loboko a insister na pesi loboko na nga mwana nga bendinga na o mona ke esaki makadam te saki potopoto ça dit beaucoup voilà pour na koloba ke non na travers donc ba moment nyoso tout bitumba nyoso tout oye ya bandaku ya bana classe na ebisi tout ça yo moko oyebi na bena bombela ko eloko te ya mona linga na yesa ko na linga ko makasi masolo na nga na betela kayo na yo ka ngo beta yango libanda te jamais ni ote kata boy na boy ya mona biso na linga ko makasi voilà yango mona linga ko makasi na bité Yves te non na zo ko penda comme mon frère à moi. Amen. Ça c'est bien. Ndeko na ngai na passé ba moment moko yebi Yves ozeba moko musina bengi na boy auto tinela nga bon quel jour même pas 2 semaines hein? Même pas 2 semaines na senga kiyo oyebi na nga nini set nazo yoka yo te ndeko na nga na lelaki nazalaki ata na 100 francs te parce que je suis femme seule on a vivra na bana nanga Yves ayebi mais Nathalie Boye ngabi nsambe bana bakola mukala ndenge nini mais Yves m'appelait c'est tinanga ni mambo na salo situation mo boyeka neni na ndako neni bana voilà atindi na zwinga te oyo bo sala programme biloko wana bo sala ngo 2 jours pardon oyo bo mela tina pour l'autre comme dia pourquoi nazolo bango te po ya zawana nazolo baka nazolo kisaka bolamu pour la rater soka zaki mutu moka mabepe alinga fa pe babi c'était baga wana na auto salebo parce que batu muso zaka o aider mutu po chula mutu merci na mama tete na bolamu o sala rapport na ba enfala mama tete nzamba pambola mama tete nzamba pambola yo mama motema monene oyo zala kana ngo pona kosunga bato nzambe a continuer toujours ko pambola yo tout ça na matanga to kufeli ya mwana biso orphelin na biso monga kufeli Jésus est mon papa Jésus est mon papa toujours senga kaka mwana ti sikona na kundami ti ezo senga ba prière ba makambe belé
na lekaka na émission momo na lobaki ke non bana wana bambeto ebeba tu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  bato oyo amoni ke non ah ngai nazala bamatela na ngai otindi mpona bana baza ta na likolo balelaka ta bien baelanga oyo bamipanzi mpasi kala mingi te barentre scolaire ezokoma babongisaka déjà mama bana na ngonga oyo ah te bon ngai nazwi mbongo te Yves nazwi moyen kotinda biloko te Yves pan zwa mbongo wana somela bana na bakaye obe zwa mbongo wana kende opesa Jésus mon papa avancer les bana na minerval bandeko na nga bolamu epolaka te nzamba kosala nzamba kosala parce que Yves asala yango epai ya bana wana yango moni bana na ye bazalaka toujours en bonne santé bana na ye donc bazalaka toujours bien bazangaka pe te tosala bolamu tolongola haine ki motema mabe ozana motema mabe te mais okoma ko manifester ba mitema mabe moko boy ondiendo ki moko boy en tout cas maman tete na Belgique nzamba pambola olingaka batanga kombo no telimbisa maman na tangi kombo merci les sous na maman Passy Jaguar na Belgique maman tozobela de bino tosenga na bino aide pona ngai te mais pona bana wana tozosenga bino bato mitema mawa son éminence maître Kazi mon président olakaka bana wana ki okendo kotala bango président na moment oyo siko baza na matanga bakufeli président na bisengo okendo kotala bango te mais président ngai na singa tant que mwana na yo visite na yo ezala vraiment malamu mingi pa bana wana o bazela yo bazela ko tilelo ya Willy Mosheni code mondial ya Willy na beleli yo na sengyo ya otala bana wana ekozala malamu mingi mama Elisabeth Mawete mama yo sungaka ba orphelin talaka ya bana wana mama bailanga bana bazozanga badra ya kozipa badra wana baby et osenga faut changer faut que la bana ba provision bana so bazolia bien te malade kota ka belé bozana bakisi botindeli biso bakisi pona esunga bana wana bazola bango médecin bien alandela bango traitement pona makama ekoyela biso te ekoyela papa na bango te parce que babilo boko moko esokolaka musapi moko esokolaka elongi te tosenga na bino ba bo aider ekozongela bino bato na tangi kombo tangi te sete matangi kombo na ngai te Maman Marie José Mafuta Mawazo Maman Marie na Belgique Maman ozalaka na motema munene Maman nazalaki na petite sœur na hôpital babakelaki mbasu maman otikaki ngai te maman soutenaki ngai wana kutu mukolo maman mobimo soutenaki ye alors oyo bana bazana passe na souffrance tina boss tina ndendomo solana Maman Marie José tozana matanga mwana kufeli nzamba kozongisela bino ebele koleka eloko tozosenga kaka nzambe apambola atozwi ya mukie obi te nga na tinda ta wana obolukela yango ata catafalque mpona kotia mpona koyamba bato ngai mwa oyo natindi mpona kosomba ta kafe oyo nga natindi mpona kosomba ta miliki mpona bandeko ne baza wana tosengi na bino tosengi tosiplie bino ezaka te to babosi wana mutu nyonso mama moboti oyebi koza mama moboti tokena na babalon nakena balon nasombi bilamba nasombi bilamba c'était mon hôpital nani pardon nini olobaki eza place nini so ozwi nga te ozwi Yves Pan voilà obengi Yves Pan eza place nini Yves Pan akolakisa yo otini mbongo na yo so olingi ba image te nde mama te talingaka ne ba image te mutu mosu obiki te nga naza na besoin preuve okomona Yves Pan akolakisa image na ye na télévision voilà que non natindaki mbongo na nga totanga kombo mais omona que non geste no esalamaki na télévision voilà so esangi ke na télévision leka te basaleli yo video basaleli yo video na yo batindeli yo toza na besoin bato bazosunga bato baza na souci tala gouvernement nene ebimi te misala nene ebandi te bamalade ebimi bato bazobela badiare pambapamba obeli diarrhée boye soza na makasi te okei osutuka une semaine na diarrhée libumu ezoleka biloko tozolia tozoyeba te
biloko zo yaka to kamati to dundu monika po nzaleleki po tuzaka na banzala me banzalo ekomi ya toko non 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 faut to lukela ngo bakombo to kono banzana moko ba dimension moko non 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 non. Voilà, merci, ça c'est bien. De suite la question pour tout ce numéro. Souvent dans le rôle il y a artiste belé, tout le monde a on va plus principal dans groupe na bango. Il faut peut-être azala moi je suis mon conduit. La colo troupe azala. La manga ngane mo be féticheur ne kaka ba pesa kaka ye. Est-ce que you peut comme là le bongo plus yo faut la kaka la première ou ce sali kaka film c'est un bagarre. Nandeng pose la bagarre. Et puis moi ba go péter bien. Nandeng kala na tango kala ezalaki président azopé sa rôle a sa rôle principal selon capacité à mutuna et jouer la moto. OK. Tant basali histoire na bango ba komi histoire ba yebi ke certains bagarre nda aux place super à ozala disque d'or ozala bijou la reine à ozala koto maman Moyindo mes sincères condoléances ya ozala koto wana na beta li solo oya bato na zakina mona groupe na biso love kilao a ozala na pointe nani de la paix adogo a ozala na pointe na tanga bakoma bandeko oyo tozakina bango groupe moko donc voilà ozomona donc ba l'idée ba yebi déjà que mutu sopese esiko a beta ngodada ya lelo ya subongote. OK. Elle est comment que président Betarane Momiwana a eu ta valeur à rôle tabi au PC rôle là oui qui a incarné bien mais le rôle au Betara au ça nini au PC à l'actrice principale donc voilà ou bien acteur principal pour ça nini au foulé kak mais rôle on est single qui n'a été bien bien incarné rôle on a azala qu'on a besoin c'est la bande de touche quelque part biloko na omiti na 4 par 5 dans sa présidente donc biloko auto sala na ba to sala ba erreur yango wana. Mais mon président peut beau ça en trop. Tout ça là en makasi. Tout ça là. Il y a groupe. Il y a mobile plein. Olingi on a limite pas na wanganité. Mais si vous prenez maman présidente. Au moins tu na ndimi. Ah j'arrose maman na mo boy. Aussi sur le bateau. Aussi sur le bateau. Bon moi na batande za de asa moi na comme de mokolo. Na longoli pe logo pe. Bana 16 ans au moins ni bana biso lelo. Baza bana oya lobité obiso za kiti. OK. Bana oya lelo yo. Bazoya na théâtre ba yebe belé koleka na batatu baboti bango. Mais ce que ça m'a bêti na bien maman déjà a comment déjà vers 50 aujourd'hui maman 33 OK payé on mona kiza misala mabe maboki sur libanda misala mabe mwana mususu aza envoûté akekota banganga na ye lobi ke ngani na bona côté lika na théâtre wana ka 7e bagarre wana ye kota na groupe na ye fonga na mona ye ba mona mama Maria ngapi na mona mama Maria otigeli ebe. Si vous avez un esprit faible, vous avez dit non, ah, bon, notre chef, hein, son chef, il est encadré. Vous savez, nini? Au baby, si déjà, bana, au bazan na katia groupe. Il y a un groupe comme, oh, oh, l'on va ni. Ma présence, c'est moi, bima, coûte na chef Kingani. Qui te vote? Mais ce que, mi, il y a qu'un mobile, mi bali, puis ça la honte, mi bali, ba ça mais ils ont caché plus que ya bana basi moi ça za mutazua moi ça za bana msusu wana ba yeba ke open na mobile na ngai moi ça za mutazua tant ota déjà basi belé baza wana na msuba obaleki on linga ke a manifester le mot ba comprendre que non il ko niza yi uzomona donc voilà donc voilà ils ont mais surtout ya basi vraiment là on a osenga na artiste comédienne o baza na ba kondi na bango baza bana mibali o bazo diriger en tout cas boza la ferme boza la faiblesse ninga yaka na papa na yo yaka na papa na groupe bana ba mona papa que non ba mona que non o ya ki ba moni ndenga ye surtout ça la ki ba mona ke ndenge ya ye awa ba na ba spemo rose achaka pebiso alala kana pebiso dana munoko na bambebo alamungi nango tanga alamungi nango aniki mi ne bien bien makala après aniki atie pepsodan azu brillant ti azu pour de belette nga to bongo to zono ngai ngona lemba azu keti na bandala azu polo na yulo tanga oya ba bi mama président lelo ngala kene ma président wana ezali kam game ngali bose ba ma président ba ah non président kao mystique o danga ba kao te ngala ko ya kaona blogo na te ngala fani bo sete bagana ko ba bi basala bien ba jeune ngo ah bon ba o ba kinda kana ba lugilo moi
Stimulant moko boye. Voilà. À renforcer. Bien bolinga bon te babenga 7e bagarre, babenga 7e bagarre. Moni surtout bandeko waza na poto, babenga 7e bagarre na plus 243. Et puis peut ça peut mamote na 2-3 personnes. Te obi na fako yo kaneka ona pourquoi babenga 7e bagarre. Oyo kalika na lubalasi. OK. Babenga 7e bagarre na plus 243 89 39 72 708. Pour déjà ba mona kinga chako na TikTok na ngai. Omundi na vandit. Bandeko na nga poto basi ya poto ezaka poto te même mbandaka même wapi même kisasa na moins de polo kitoko donc simple mais bien très bien merci beaucoup donc et là on a reçu un abino bobenga numéro na plus 243 89 39 72 708 numéro wana obenga nango oza na besoin ta mususu mukongo na ezala bien et vana ninga na vandi boye ozala très à l'aise surtout âge so kizo kende tozo bomba ba âge vous comprenez toujours bimisa toza na 32 ans toza na 25 ans mais biso moko conscience na biso to yebi ke to comme na ba 40 tozo kende ba 50 ba 50 ba 60 tozo kende félicitations na bato ba comme na ba 50 bazo matama nzambe a continuer toujours ko batela bino bozo bomba ba âge na bino te donc ya ona ina lo bakeno obengi certains bagana numéro na pesi wana eza na kisi mo boye ba benga ngo tout réseau kisi wana eza bokoko kisi wana ezo sunga mokongo omoni ono kuvana mingi na volant na ça elo yango eza vraiment endurance donc et sunga penza mokongo ozana besoin na ngonde na bi tout réseau wana obengi 7e baga soko ozana poto oyebi ko ozana mutu oyo ozana moyen oyo mutu akomemelo yango na poto obengi 7e baga na numéro kana pesi yo ozana kisasa ozana mbanda obenga kana numéro wana en tout cas bakotinde ole yango papa o asala ka misala ebele omoni mobile saka asali musala makasi tanga ozonga na ndako mona azokoka te mona moins faible basi o alokoso balinga 2 3 4 5 au moins na kopiner mobile mobile za hémorroïde to eza traité nyonso hémorroïde mukongo pasi nyonso li conjugal et bonga peka nyonso ezo traité nyonso papa azala maman fatigué ozomona akopesa mama ta musu moko bemi balé na place maman ke ata musu zaki na besoin nango surtout tango elanga oyo faut protéger car maman na ba maman o baza faible ba maman baza esprit lokola biso boye ata elanga boye obetya on kara pour papa za na été donc voilà dans tout réseau donc c'est le bon numéro et puis plus 243 89 39 72 mais faut même ça oui non mais so yango donc mo mona mago biki 7e brate umela donc témoignage le bosso yo de mutu opesa ngo donc voilà na pesi mambote na bandeko nyo surtout oyo balinganga na balinganga te moi je vous aime vraiment beaucoup amen na bandeko no sa ya nangana ba libota famille libota donc bandeko na ngai votre mémé alingi bino mingi na pesi be mambote belé na Belgique andi na pesi mbote na bana liloba nyoso bana prophète Konde Polo Dominique église liloba les 7 tozalaki wana tomeli Sainte-Seine tozalaki na église liloba donc nyonso tozalaki mapamboli ya prophète na biso prophète Konde Polo Dominique Nzambe a continué toujours batela papa abatela pe madame na ye maman Safala donc na pesi mbote na Yabo Alima na Dakar na maman Véronique Biaka na Canada na bosanité Rita Mivura na France Yabo Rita Bosiki pardon na Japon ma copine chérie donc na linga ko mingi merci na ba soutien na yo vraiment merci na ndingo zo soutenir ngai na pespa mbote belé na Maria Kolama Yvette na France na pespa mbote belé Léa Soki na Londres des gros bisous à toi ma copine chérie ba camarade na news on a bossani vraiment na linga rabino mingi ba sœur na nga na lela bino a dégâts na pesi mbote pe artiste préféré na nga Mama Kalunga je t'aime vraiment beaucoup ma sœur vraiment merci na silence na yo Nzamba Pambolo Nzamba mona yo maman José atinda kimbongo mais et bimaki na deux place Marie José et bimaki lokola tinda ki koto et troubla ki nganzo rande koto ezalaki ayo koto ezalaki mais na utilisaki na ebiki ekozonga Nzambe amona yo merci na silence na yo nga lo bakayanga nga mona lo barango na télévision donc voilà bana nga na pesi na mbote belé Stéphie à l'école et ta maman vraiment t'aime beaucoup na bosanité ma petite sœur chérie vraiment Rose Kuna fille oazara na souci ya na ye tous les joueurs ya RDC na pesi na mbote belé na bosanité Yembi na pesi na mbote belé Oben Yembi na pesi na mbote belé na pesi pe Elvis Lomboto donc tous les joueurs ya RDC je vous aime vraiment beaucoup na bosanité Salakia Kuyasa na pesi na mbote belé Joël qui moi qui donc boza tellement ébélé donc bakombo ezoya mais je me suspect ezokima souci ukaka na pesi ba mbote belé
Donc, Nzambe a continué toujours à battre la biso. Na pesi honorable André Kongolo. Mon yaya chéri, vraiment, je t'aime beaucoup. Ya Willy Moucheni, Code Mondial. Merci. Merci na Oyo Salapona Lekino 7e bagarre. Mon boss, son éminence, Maître Kaziteri Okenda Faustin. La bosse Ante Molonga Ninae. Maman Marlene Kapinga Kaziteriko. Moi, ça Pembe. Moi, ça Zanga Lissouma Marlene. Ba gros bisous na yo. Tina Ndendomo. Merci na c'est vraiment tout cas. Yves Pan Yomo Pe na piso pe merci. Nzambe apambola. Merci.